Bonjour, vous êtes sur la Camille, merci aux élèves à la télévision, la minute pour la l'info, la journal, la peu pour la peu pour la journal pour le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui part dimanche 9 novembre dans le centre culturel d'Afrique centrale, clôture et sommet, il y a prière patriotique qui organisée dans la RSC Église de réveil du Congo. Reportage. Dimanche, dans le centre culturel artistique d'Afrique centrale, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui part dans la clôture et sommet de prière patriotique où ils allaient organisé dans l'église de réveil du Congo RSC dans Mokoussé. Faisant suite, il y a dîner de prière au Salemaka samedi 8 novembre dans Fleuve Congo Hôtel, grand événement Oyo et Koneta qui va participation locale, il y a archevêque président, puis président légal, il y a église de réveil. Évangéliste Ejiba, il y a Mampia, responsable, il y a Fonds national, il y a réparation, il y a victime, il y a violence sexuelle liée à un conflit en la République démocratique du Congo, Fonarève Namokoussé, révérende Pauline White-Scan, chef, il y a bureau, il y a foi, il y a Maison Blanche, il y a États-Unis d'Amérique, puis archevêque Nicolas Ducamp, il y a Ghana. Nako remercier conseillère, il y a Donald Trump, puis archbishop Nicolas Ducamp, pour la visite na bango na pays ya Lumumba, président de la République a relevé qui a vu naye peu na likambo o etali pe destin ya mboka oyo ezwaki maloba président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lobelaki likambo oyo baye kosala devant Dieu devant peuple congolais a choisi ça qui l'espérance a déclaré qu'avant ya exaucé na assemblée prière au moyen ya ba test locaux là livre Esaïe 60 verset 1 Pélissousou 43 verset 19 l'homme de Dieu ya ghanéen yé a poursuivi qui na intervention na yé ya ko affirmer que République démocratique du Congo et kozala à genoux et ko telema digne uni et coréen toujours locaux la ba génération à venir pambate le Dieu tout puissant azali ko décider pour namboka oyo et s'élever pe et kendese liboso na ko conclure éternel azana point ya ko sala ba chose ya sika nation environnante pe ko reconnaître que azali le tout puissant yango wana bazone meurtrier pe bisika na bisika ezana ba opportunité pour la jeunesse pe foyer d'espérance na chaque territoire ya République démocratique du Congo ndenge pasteur du camp a poursuivi. L'Assemblée nationale pour un atelier pédagogique sur la proposition à loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage. C'est le Kitoko, l'initiative honorable Mahom Katsongo. Héritier Mapini, ma pessimino, bas détail. Na initiative ya honorable Moambi Katsongo, député national élu à Lubero, na province ya Nord Kivu, atelier pédagogique pe ya sensibilisation na oetali proposition à loi portant principes fondamentaux relatifs na élevage et fondement kibongo kitoko na palais du peuple. Atelier oyo et renissa kibongo ba parlementaire, ba expert ya secteur ya environnement, ba chercheur, opérateur économique, ba partenaire technique autour y objectif moko commun koyeba ko enrichir ko soutenir processus ya législatif visant ya ko doter République démocratique du Congo na cadre moko juridique moderne pour le développement et élevage. Atelier stratégique oyo eza refondé na secteur ya élevage eza ko constituer pilier stratégique pour la souveraineté alimentaire, sécurité nutritionnelle, pe diversification économique yamboka. Na yango wana, ordonnance loi datant en 1936 oyo eza ko correspondre les sous-soutés na réalité actuelle na matière ya production animale, santé publique vétérinaire, na standard international pour la République démocratique du Congo et adhérer ba décennie après indépendance République démocratique du Congo et celle qui fasse une insécurité alimentaire persistante notamment na makambo etali ba matière protéines animales défi oyo eza multiple changement climatique mobilité transfrontalière ya ba bétail dégradation ya ba pâturage manque ya investissement peu faible structuration à secteur face ya bon enjeu oyo proposition la loi initiée par honorable Mombi
eza kopone pour la refondation juridique institutionnelle ya secteur afin ya encourager productivité, innovation majeure ya loi ya texte où eza apporté na ba innovation ebele bosimbake appropriation collective pour la meilleure mise en œuvre na intervention na ye député national Kat Songo ye asoulinya kite adoption ya mise en œuvre efficace ya cadre juridique nécessaire oyo eza bongo nécessaire na outil oyo atelier ezalaki qualifié pédagogie pe inclusif pour renforcer compréhension et mobilisation autour du projet à loi. Plénière sur la présentation sur l'économie, à rapport général et à cours de compte au Italie contrôle ou exécution et à loi des finances numéro 23/056, il y a le 10 décembre 2023, tel que modifié dans la loi des finances rectificative numéro 24/09, il y a le 20 décembre 2024, et ça qui bon en vigueur dans le Cameroun Italie en fiction et en réduction de compte, il y a budget pour le pouvoir central pour l'exercice 2024. Seulement qui kuna na Assemblée nationale. Tobe tabou le soleil Italie, Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka Oazo qui part en 19e réunion et la ministre de la Défense, il y a conférence internationale sur la région des Grands Lacs. CIGL Namoku Seboba qui Premier ministre y a appelé qui y a pour traduire volonté politique, il faut Ezalabongo en action. Reportage. 19e région, il y a ministre de la Défense, il y a CIGL, Première ministre Madame Judith Soumina Tuluka, a présidé qui cérémonie ouverture Oyo. Rencontre où s'inscrire dans le cadre, il y a préparation, il y a 9e sommet, il y a chef d'État, puis il y a gouvernement, où ils allaient prévu le 15 novembre. Na thème consolider la paix, la sécurité pour le développement durable, il y a région à Grand Lac. Et Zouaki Maloba, ambassadeur Joan Samuel, secrétaire exécutif, il y a CIGL, a le qui tableau sombre et situation sécuritaire et humanitaire na région où a évoqué qui ba combat à est a souligné qui nécessité action à coordonner puis à éviter escalade puis protéger citoyens puis les sous pour renforcer stabilité. Nangambu Naye, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Congo, M. Guy a insisté sur l'importance de la solidarité agissante. Ministre de la Défense Angola, Tango Azwaki Maloba, Ye a salué qui ba effort Oyo, a sali depuis mandat Naye, na kati ya défense Angola. Et Zwaki Maloba, Premier ministre, Madame Judith Soumina Tuluka, Ye a redoré plus de force et de confiance na mécanisme commun ya CIGL. Judith Soumina a pinga kibongo ba traduire volonté politique et comme bongo en action. Tenu à réunion ministérielle importante Oyo et kolandisa mana sommet à ba chef d'État pays à ba gouvernement Bosimbaki CIGL et Zabongo conférence internationale sous la région de Grand Lac et ça réunir 12 États membres. Namasolo Tali, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, Boye Bakeye, à Zalaki Bongo na Chine, Wapepai, a participé à un forum sur la coopération sino-africaine. Fabrice Lundombi va pour le premier rendez-vous sur Forum économique, commercial et culturel sino-africaine 2025, Daniel Mukoko Samba, akoma kimongo na hôtel Nandara, na ville ya Jinois, na province ya Jewang. Et Zouaki Maloba, ministre de l'économie nationale congolaise, y affirma que mpoka na ye eza ko souhaité ya kotika la simple exportatrice ya matière brute. Kasi eza ko aspirer ya ko koma productrice ya bien à plus forte valeur ajoutée ya ko créer bamisala ebele o ekozala décent paix durable afin que prospérité et tirer ba immenses ressources naturelles humaines o eza ko profiter l'ensemble ba peuple congolais. Pour na vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, forum Oyo, et y a un moment particulier significatif Oyo, Afrique. Conformément à l'agenda il y a 2063, il y a Union africaine et une ambition, il y a quoi accélérer na processus il y a transformation économique. Pays le plus peuplé d'Afrique centrale et détenteur des ressources naturelles exceptionnelles, la République démocratique du Congo
a fait sous la conduite éclairée de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le triple pari d'accélérer la diversification de son économie, d'augmenter la productivité du travail, plus particulièrement dans le secteur agricole, et de formaliser le tissu entrepreneurial. La République démocratique du Congo ne souhaite pas demeurer un simple exportateur de matières premières brutes. Elle aspire à devenir productrice de biens à plus forte valeur ajoutée, à créer plus d'emplois décents et durables, afin que la prospérité que l'on peut tirer des énormes dotations en ressources naturelles et humaines puisse bénéficier à l'ensemble du peuple congolais. Na deuxième activité Oyo et Salema Kibongo, vendredi 7 novembre, Oyo et Zalaki spécialisé na promotion et investissement et République démocratique du Congo et c'était na Kibongo na hôtel Marriott. Toujours dans la même ville, ya Jinois, vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, yé Arasura qui va entrepreneur, PB investisseur chinois, Nalikamo et stabilité à macroéconomique, Yamboka et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, malgré la tension, Oizako persisté, na Est Yamboka, RDC, ezako préserver économie résiliente na yango, na to ya croissance ya PIB positif, na bambula oyo wuti koleka. Alobela ki lisusu tope a plaidaki pour un modèle de coopération économique où ils ont fondé sur la prospérité partagée. Moukoko Samba y insista qui n'a fait que l'investisseur chinois dans la République démocratique du Congo et Sengeli va contribuer à insérer l'économie congolaise dans la chaîne de valeur mondiale. Et Sengeli Boebake forum de coopération sino-africaine et un forum de discussion pour la grande coopération économique entre Chine et Afrique. Na makambo etali conseil économique spécial na makambo ya président na yango Jean-Pierre Kiwakana bango badoptaki mokola vendredi 7 novembre na kati ya plénière projet d'avis sur la gouvernance associative na République démocratique du Congo. Christian Kangebeni a pesi bino ba détail. Président du Conseil supérieur économique et social, Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, a présidé qui vendredi na salle, il y a ba plénière, il y a Conseil économique et social, séance moko consacrée na présentation et adoption, il y a projet d'avis, il y a gouvernance associative dans la République démocratique du Congo. Commission santé affaires spéciales et culturelles intitulée étude yaba mécanisme et régulation ya soutien na ba association pe na prestation ya qualité projet oyo ezali kosala jalon moko ya makasi na réflexion nationale pour na rôle ya régulation pe ya contribution ya ba association na gouvernance démocratique na RDC conseil économique et social na RDC avant na pouvoir ya ba décision te kasi rôle na ye ezali expertise pe ya consultation na concertation moko essentielle pour nous éclairer ba décision ya pouvoir public na gestion ya développement national et Sengeli Bosimbake ezali bongo concerné sens ya gouvernance associative oyo ezali kotalisa association moko dirigée organisée contrôlée pour na atteindre l'objectif na yango nyonso pe respect ya ba valeur na ba statut ya règle ya République démocratique du Congo tango mosusu ezali ar ya ko gérer association na kwa siraka répartition moko ya makasi ya ba rôle ndenge ezali kosalema azwaki maloba liboso ya assemblée plénière professeur Yoka président ya commission santé affaires spéciales et culturelles a replacé qui gouvernance associative na perspective historique et philosophique pe géopolitique oya lelo tosola kiki masolo ya mangomba oyo tozala na kati na yango ezala mangomba ya kosalisa bato eza mangomba ya kolandisa abokono ya bato kobikisa yango eza mangomba mpona kimia ya mboka mangomba eza ndenge na ndenge eza mangomba ya bato bazalaki na kelasi esika moko bakutana bamuziki mpe eza mangomba balikelemba mpe eza mangomba moni biloko biso wana toso tolobi ndenge nini etambola malamu oyo eza mangomba eza ndenge na ndenge
oyo esaka mosala eyebani me Mangomba mpe oyo ali yo to ezali oyo eza kaka te aza na saki azotambola eloko asalaka puzelo te epuis eloko ya misato bapaya mingi bayaka aboye kolakisa biso te lokola bango baeleki mpo baza na mbongo me bazomema biso na nzela ya mabe eza mpe tofungolaka misoka na makambo wana po te mosala tozosala o mosala o bamangomba ezosala bango baza penepene na baemboka omoni bango bayebi makambo nyonso na mozindo ndenge ezosambola na mboka bon bango mpe baza kosalisa leta epai oyo leta akoma te bango bazokoma donc leta mpe il faut atiaka bango maboko bosimbake ezali signal moko ya makasi mpo na renforcement ya société civile na koadoptaka projet d'avis oyo assemblée générale ya conseil économique et social atindi message moko ya makasi en faveur ya société civile responsable régulée pe véritablement partenaire ya l'état mpo na koluka développement durable pe inclusif na république démocratique du Congo. Conseil économique et social ya RDC azali organe consultatif prévu na constitution rôle na ya makasi ezali kopesa ba avis pe ba recommandation et pas ya gouvernement parlement pe ba institution mosusu ya RDC pour na ba question économique sociale culturelle scientifique pe environnementale. Honorable Maotwene Atango, président ya ONG Congo de l'Espoir et à l'Ansaki Kitoko, nouvelle session ya centre de formation ya ONG Oyo. Reportage. Lancement ya centre de formation professionnelle gratuite pe depuis ya nouvelle session ya formation na ONGD Congo de l'Espoir et Salemaki Kitoko lundi 18 août 2025 na bokambemi ya président pe initiateur na yango mwana mboka Maotwene oyo bana nyonso ya Selemba babengaka les responsables bosimbake nyonso elekaki vraiment kitoko na bokomi na ye accueil ezalaki chaleureux et pa wapi bato ya ndenge na ndenge bazalaki wana pona ko assister na lancement ya formation oyo tomonaki pe ba différents cordons ya ONGD Congo de l'Espoir oyo bazali éparpillé bisika nyonso bango nyonso bazalaki présent mot de circonstance et pesamaki et pa ya cordon ya ONGD Congo de l'Espoir Jadon Siala pona kotalisa lancement ya milulu oyo topé ya formation oyo bongo na sima Maotwene initiateur ya ONGD Congo de l'Espoir du les responsables azwaki maloba pona kotalisa ke depuis 2014 ONGD Congo de l'Espoir ezali ko exister nyonso wana formation oyo pe ezana cadre kaka ya kosunga bilenge kaka ya commune ya Selemba ute kasi ya ville ya Kinshasa mobimba moto nyonso alingi aye kola po akoma utile na société atalisi poleleke via moto ezali kaka kaina bikte kasi ezali mingi penza encadrement professionnel ndenge na bamboka misusu tomoni ezali lo développer ezali suite na formation professionnelle na tina wana ndenge bamboka oyo esengeli RDCP elandanda kisana yango na sima ya mot de circonstance ezalaki bongo visite guidée na bokambemi ya ye moko initiateur Maotwene elongo na délégation na ye batambolaki na basale nyonso pona kotala ba condition nini bana bakoyekola na ba filière lokola auto-école informatique coupe couture français alphabétisation koyekola kokoma pe kotanga pe lisusu na ba langue kuna toza pe na anglais américain pona kobosa na yango te na sima ya visite guidée boyo kaimoko Maotwene du le responsable numéro 1 ya ONGD Congo de l'Espoir ndenge alobi kaka nde balobaka lakisanga koloba mbisi ke opesaka ngai poisson mokolo nyonso tomonaki eza malamu mpona ngai to mpona biso nje Congo de l'Espoir to investir sur population na biso e kozwa na bango kobonga na bango koapprendre na bango mpona biso eza fierté tosali yango plusieurs fois na bandeko mosusu oyo bakenda e tomoni fo tokontinue mpe kosala yango na susi ya mibale ya kozala toujours en 100% na vision ya mokonzi ya mboka oyo alakaki gratuité ya enseignement biso tomonaki ete ka ndenge balobake moto alakisaka nzela bazaka toujours nsima na ye esengelaki mpe to accompagner mokonzi ya mboka na biso na domaine oyo ya gratuité ya enseignement biso toye na plan professionnel toye nango na bamétier tolakisa bato kokoma kotanga et puis koapprendre bango informatique na coupe couture ofele
asukaki wana te bongo mpona bato misusu mpe ya bonne volonté oyo bakoki kosunga ONG de Congo de l'Espoir bakosala nini boyoka eyano na bino bapartenaire na bino bandeko bazalaka na motema malamu ya kosunga bato oyo boza na don ya kokabula esika malamu ya koya koinvestir nde yango na bino baye borekoneta ke don ya libéralité ezalaka esika malamu ya koya kosunga yango eza na adresse ya bien bosimba pe boyeba ke siège ya ONG de Congo de l'Espoir epai wapi baformation ya kitoko pe ya ofele ezali kopesama ezwami na commune ya Selembao na quartier Cité Verte référence Ari Libulu tout na route de Matadi numéro 30B epai wapi bato nyonso balingi koyekola bokende ezali ya ofele. Image kitoko boti kolanda eza bongo ya Christian Kiange Benito le kabongo na masolon suspona kusemne que secrétaire exécutif provincial ya Iko ville ya Kinshasa Brège Engali a lancé officiellement tournée ya organisation ya implantation cérémonie et seulement kitoko dimanche 9 novembre kuna na quartier 3 na commune ya Masina Sina Simanaye Fabrice Lundombi. Ya Iko ville ya Kinshasa eza ko continuer ko pe passer ko pe pa pe ko telema talatina 4 districts ya ville ya Kinshasa makambo eza ko tambola kitoko lancement ya tournoi et banda kibongo mokolo ya dimanche 9 novembre secrétaire exécutif provincial Brèche Engali et longo na équipe na ye descente na terrain direction Tchangu wapi pai basangisaki bato ya ndenge na ndenge oyo bahutaki bakomini lokola Njili, Maluku, Ntsele, Kimbanteke, Masina bayeki wana pona koyoka makambo ya Iko ndenge ezali kokende. Objectif ya tournée oyo ezali ko renforcer structuration pe cohésion. Premier intervenant ezali bongo secrétaire exécutif provincial adjoint maître Jean Makasi wapi pai alobelaki idéologie ya parti na bango ezwaki ye maloba l'homme le lion de la ville ya Kinshasa secrétaire exécutif provincial Brèche Engali Obama ye azwaki maloba pona koloba pe koloué ba œuvre oyo professeur Daniel Mukoko Samba vice-premier ministre ministre économie nationale azali kosala grâce na ye économie ya mboka ezali kotambola kitoko stabilité na o etali économie pe makambo nyonso ezali kokende se liboso azanga kite na ko féliciter autorité morale ya parti professeur Daniel Mukoko Samba na nomination auti kosala ya nouveau secrétaire général ya Iko camarade Ephraim Tumbu salle ezalaki flatté 5 sur 5 ya koyoka message kitoko oyo boyoka le lion de la ville ya Kinshasa ndenge alobi to lancer un message na président national lokola papa malamu atali amoni pe alobi ke Ngonge Koki to désigné secrétaire général AI camarade Ephraim Tumbu ba désigné pour Akamba parti yango topesi merci na notre autorité morale le professeur Dr Daniel Mukoko Samba pour na choix oyasali biso ba exécutant ça bongote yango toyambi nomination wana na esengo Iko eza ko continuer nzela nango kitoko eza ko monana surtout na ville ya Kinshasa makambo nyonso eza ko kendese kitoko 24 na mois de novembre bakitisi carburant ezalaki na 3500 ekiti na 2990 mais sikoyo awuti kokitisa lisusu carburant elungwe na 2990 ekiti na 2690 mais pour votre information qui te recommande le 31 décembre carburant kokitisa lisusu. Après Tchangu, samedi 22 novembre, descente bongo na district ya Funa, ville ya Kinshasa, couleur ya Iko, eza kotambola, masolo, eza koleka na kitoko. Congolaise moto. Botika na vimba. Pona Mukoko Samba. Na vimba pona Ephraim Tumbu. Pour le développement et pour l'émergence, il y a village Nabango, ressortissant, il y a village Mouchala, la province de Kwilu. C'est là qui réunion en réflexion dimanche 9 novembre, la commune de Kimbanteke. Igor Nting, il y a un compte, c'est un
baressortissant ya village Mushala bango yeyo lisanga balingi village na bango ekende liboso. Mushala ezali na territoire ya Bulungu, ezali na province ya Kwilu na secteur Nyadi Nkara. Donc ce que ezali na Kikwit ezali à presque 100 km ti na village Mushala. Talatina ya réflexion oyo basali pona koyeba ba objectif pe ba difficulté ya contre oyo pona kozaba solution pona développement ya village na bango Mushala. Mwana mboka Bula Kitadi Kasongo Carlos apesi orientation pona ba ressortissant ya village Mushala. Développement esengaka unité yango nde epesaka makasi moto moko te akoki ko arrêter bino soki bozali lisanga. Lolenge nini esengeli tosala pona koseve bandeko bakoko na biso bana na biso bao bazali continuer tout ko vivre na kati ya village Mushala pona kosove bango ndenge nini tokoki ko réfléchir tosala ba hôpitaux ya malonga pona ke bandeko batikali kuna bakufa lokola banyama te kasi bazwa pe soins médicaux ndenge nini tokoki ko réfléchir na ndenge ete tokoki kosala ba prix perdu toki forage pardon et permettre bakoko o bazangi makasi na mboka na biso bakende susu koluka mai na kati ya zamba te kasi bafanda esika moko mai ezobima ndenge nini tokoki kosala ete banzela na biso baroute ebonga pour que biloko oyo bazokolona na bilanga ntango ezokobima ebima mpenza epe etekama mpo ete bandeko bavivre. Ndeko yo oza mwana ya village Mushala olingi osadere zwa ba coordonnées oyo amoniki akoki ko aider mboka na biso village Mushala ope ba autorité bakoki ko contacter biso au numéro 081 504 97 90 soki abengi akozwa biso pe tokoyebisa ye oyo village na biso eza nango bosenga mutu aza na Mushala akoki pe koadere. Après ba orientation ya ndenge na ndenge moko na moko azwaki maloba akopesa point de vue na ye par rapport ya village na bango. Constitution ya comité provisoire esalemaki pona koluka ba orientation na masolo ya village oyo bayokani bakosala ba réunion ebele nebele pona koluka koyeba nini ezali kotungisa village Mushala po baluka ba solution moto moko te akoki kozwa solution soki atie kaka ye moko maboko lisanga nde epesaka unité. Mushala, union fait la force, unis pour toujours. Proclamation ya ba résultat ya ba point kuna na complexe scolaire moment pemba ile kana kitoko ba proclamation ki bongo pour la première période de bolanda reportage oyo héritier mapine pe la dilande ba salele. Proclamation ya ba résultat ya première période na complexe scolaire Mama Pemba D école ya fondation Nerombongo et Salemaki Kitoko vendredi 7 novembre ezalaki bongo na présence ya ba parents ya ba élèves ba utaki bisika na bisika ba yaki pona ko assister na cérémonie oyo nyonso ebandaki na culte scolaire ndenge kaka ezalaka lokola momesano na chaque vendredi na complexe scolaire Mama Pemba. Prière et salemaki élève moko asalaki prière na anglais. Give our sins as we forgive our debtors. Don't lead us into temptation, but deliver us. Bongo na sima cordon reli basafu azwaki maloba pona kotalisa circonstance oyo esangisi bango enfin que ba parents bayeba ba résultat ya bana na bango ndenge ba travaillaki na première période na complexe scolaire Mama Pemba. Esengo ezalaki makasi pamba te école oyo complexe scolaire Mama Pemba D et bandi ba enseignement kaka année oyo kasi incroyable enseignement ezali ya qualité moko ya koleka neti kaka ebanda kala ba parents nyonso batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te na sima proclamation ba résultat ebandaki kobanda na première année kino na 6e année primaire nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona ba point ezalaki ya malonga nyonso ezali kotalisa ke encadrement ezali ya qualité na complexe scolaire Mama Pemba D pamba te ye moko initiateur na yango honorable Nerombongo Fwabanga moyo azali kobeta sete pona encadrement ya bilenge pe enseignement ya qualité na ba école na ye na sima ya proclamation quelques parents présents bazanga kite kotalisa esengo na bango na micro ya Info Lingala. En tout cas, dans ce pays, parce que dans une information que Kolo est bien,
nde nayaki kotia mwana lokola azalaki kobanda kotanga na ye la première donc nasepeli makasi parce que formation eza bien mpe azwi le premier de la classe na première primaire. Donc en tout cas félicitations beaucoup vraiment na bonne école. Terre école maman Pemba, en tout cas félicitations beaucoup. Na sepeli moi na le deuxième en sixième primaire azwi le deuxième en temps en français kitoko en tout cas tant na ye na oke sengo moko impossible ye moko pe cordon ridi basafu azangaki te kuluba école oyo ya mibale esika tozali awa tobengi na kombo ya complexe solaire Mama Pemba D. Lelo na calendrier ya enseignement na biso était prévu ya ko proclamer ba résultat pour la première période la direction primaire pe moko la lobby ko proclamer direction secondaire pour la biso lelo ezalaki ko respecter calendrier wana ndenge l'état a sengeli mona na bilili et puis biso awa travaux pratiques eza vraiment réguliers amaté pour preuve bomoni visionnaire a sombeli que celle état de besoin a sombeli biso barambi de papier duplicateur au nyonso tomoni le chef de l'état le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, garant de bon fonctionnement des institutions dans notre pays. Et Maman Premier ministre, ainsi que notre ministre chargé de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Maman Raissa Mayo. Et Tokosu qui s'accopait, ça va merci et belé dans l'homme du peuple, le visionnaire de Rombou. Poto malonga pour la balle la binoza protéger puis beaucoup loko comme la ngwe sa santé à kitoko vitamine P énergie. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap. Vous avez que belle pour na kola na info ngala journal pour la pour ceux qui vous s'appelle qui nous merci les gars hunting matomi nazaki na sima caméra concours rédactionnel ya ba journaliste nyonso info lingala héritier mapine mi ya superviseur journal oyo montage sima ke pa ya Francis Kanza Lokoka Fabrice Lundo mi Christian Kenge Beningala bino to pisani rendez-vous et que les alcool au revoir.